Bonjour et bienvenue dans cette émission fait vert avec votre humble serviteur Bijou Grenadine, autrement dit l'ordre national du léopard. En tout cas, fidèle internaute nabiso, lelo sujet nabiso ezali tolobela sur agene. Tolobela sur agene. Toza sur le terrain à toroyo ka fidèle internaute ndenge nini bako ba population nini bako défendre bako sur la sujet nabiso ya agene, donc lelo tolobela on peut tozo mona ba te belé na kati ya mboka nabiso na place tondoko mela bière. Toko cité ba combo ya ba boisson ngote pour to sa publicité na bangote. Après son nom la bière agene pene comme na poupe moko ya rosakana te. En tout cas ça fait du mal. Ce tolobi to soli sujet o eza pourquoi mutasali conception nango autaki États-Unis abeti moi tourna kati ya pays ka ndenge za la rosa moi ba makambu na e asali constat que agene ezaki lo romo ba tondo melanga ba lemoro caché na banganda to lo ba banganda. Mais lelo vraiment et comme itina ba bar place ba oteka ba bié ba boki ba to oteka ba bok mais to komona ndeko yaka ko défendre ça bien to komona ba komocha gene petit na ba bar na site na ba lemoro public to éviter zo ça malamu bezo ça mabe sans plus tarder to ça pena ndeko na biso. Bonjour maître. Bonjour. Bonne santé. C'est bon. To ba kombo na yo komona ngai junior. C'est bon ndeko junior. Constant au mutasalango eza Jirens Mandingi le célèbre des States balobi machine Daka nota azan ndeko na biso congolais betaki tour asali constat que agene et komi na succès koleka ba boisson na biso mususu oyo basalaka awa na mboka. Pourquoi agene komi na succès bongo? Bon, agene komi na succès pour elelo mo boy bon ya no to été kama na primo muke so meli ata moi ya na primo boy ya mbongo ya bière moko au moins était au qui m'a bien on biso ba geni to préfère minga gene comme la gene moi bilo mo boy ya moi ya et motivement moi rapide tolobi ya top makashi tolobi au kimi cher ya bok ou bien ozo melango pour et motiver rapidement te qui finani to kimi cher ya bok te mais ya ndesko était ezara à tempo et lo mo be koko ba biso uka biso to ba congolais pe to site elo na biso na tiye ya ontinga milon mingi ndeko na liboso ndo mela na bakusu mais lelo comme na ba lieu public tozo mona ngo ndezo bebisa mo éducation ya bana to ebite eza malamu te. Bon wandenge sana mincho yo bon eyakete pona to mela bongo pona biso ba jeune momonga muke yango e facilité biso pona mais ko ba bien ba champagne blo mo ba cher dora ba misala te mbongo walunga te mo ba nkie mo ba ni ba kimaka blo mo ya kete melo mo ba sombi ya mbongo muke meli abike motiver mba mo ya mo kete ba nkie mingi to mela ka bon. C'est bon, merci. Siko yo lobi pona mbongo muke yango zo mela po motiver bino ba yanke. Mais siko yo na binde zo te kama na ba lieu public au moni yango ndene za bien bezama be. Bon ndenge te kama le public bon eza bien te eza te kama ndé moi kuzu moi batu ba vandi bo melande moi calme mais ndenge te kama siko na ndenge mo boy ya le public bon batu ne o ba te ka bongo bon ba yo moye ya te ki lampo elo mo ba makashi. C'est bon, merci beaucoup ndeko na ngai. Émission fait vert eza sur le terrain tout ça constat tout sali agene et comme na succès comme na top na poupe koleka ba boisson mususu o to yebi tondo mela kala na baba po agene kotiti na baba. Émission fait vert et sous sali kambango lelo. Mote papa na. Mote merci mingi. Na ba kombo papa. Comme on nga Adrien. Papa Adrien. Na vani na quartier Kunda. Mais ndenge komi pambate parce que moni sur le plan économique na mboka na biso eloko ko la bière là moins zéro bière ko comme na ba 2000 te bon mutu moso pa me la bière azomo na pasi pa me la bière yango moni agene komi moi eloko moko ezu priorité pambate parce que batu bazo souffrir pas muta me la bière face à l'économie à combien yango moni agene comme un impact makasi parce que batu ba recourir na authenticité ba zongeli boisson local boisson ya mboka na biso moko tozo sala bon ba whisky otomelaka ba mindele ba melaka ngo wapi na ba mzela obe ba melaka na ba bisika pe ba melaka na ba place pe ba oteka pe ba lieu public ba whisky zo melama bongo agene melama te pona nini agene za boisson local ba congolais ba sali mais ba kangela rango c'est que quelque part pour l'éducation pour l'éducation ya population ya bana c'est que ça mabe bon ça ils sont pour la santé na biso bon ça dire que
omoni bato mosusu bazomela yango mpona kosala makambo ya mabe. Omoni façon ya komela nde ba jeune bakomomela ngo na ndenge moko ya mabe, mais sinon te eza boisson locale eza masanga mboka na biso. Bon muta ko mela bouteille moko ya gene bien ko mela bidon mobimba 5 litres na bito yo mela ko mela quantité nini. Bon ça dépend ya moto na moto. Eza lokola pe ba mindele musu to mona bazomela miwange mo ba whisky. Yo mela quantité nini. Ngai non na mela ngote. Mais naza mutu ya province basala kango. Mais na meka on a moni que ça bien pour na komela. Ba age ya bato mikolo kwa biso. Mais yo lobi o mela ngote mo meka ki ouais eloko nyonso ba boira. Komeka eza komela te. Komeka koyeba ka ke gu eloko eza ndenge nini. Komela nde lokwa bato azomela balangwa na langwa na gene te. Mais eza nango mabete pour na santé ya mutu ke détruire te, eza nango mabete. Bon yango eza mabe soko zo melozo li ate. Yango eza masanga mo sozo melango foli ebele po elesaka bato ebele. Vraiment pas ça venir pour ça petit à colia. Conseil ni no PC Jirens mutasali constant à partir des États-Unis conseil ni ko pesa ye pour na jeune biso. Bon constant na ko pesa na komona conseil na ko pesa ye Jirens wana za na poto. Soko aza mutu moko ya lingi mboka na ye amekana no pe agene comme eloko moko pe importé. Ba ko ko tiango pe na ba bouteille ko to mona ba whisky ezo uta ba poto agene pesa ko whisky ba ko sala ngo pe ba commercialiser ngo pe okene ba mboka musu pe zo meka pe ba whisky congolais. C'est le conseil bon à PC en C'est bon, merci beaucoup papa Nanga. Bonjour Ndeko Nanga. Oui, bonjour Ndeko. Bonne santé. Oui, santé très bien. Oui, bah kombo na yo. Oui, nga Ndeko Trésor Pinti. Ça va Ndeko Trésor Pinti. Émission la biso fait vert et sali constant moko ya makasi. Agene et comme na top et comme na pop koleka tous les boissons tout c'est ça la marana katsa mboka na biso yoyebi to citer ba kombo na ngote. En tout cas agene ezotekama. Jeune au monde jeune azaki bogaro ando baye ba bokine na ba akomi ko kende na ba nganda ba staff ko baye ba gene na yote quelque part ba monsieur ça mo ba soni au monde batami na kati ya bar make kwa moko boya betia gene pa région de Bokina na ebite yo moni ngondeni. Ah oui, bon, en tout cas pour le constat on de quoi sali eza vraiment vrai c'est parce que na kata Kinshasa awa na bang coin ebele à gene comme côté kamandengo sakanate. Il y a même endroit mon qu'on a ko tangelo place yango te mais na le Koro disons wana basala yango et comme vraiment en plein air. Mutu nyoso suka yiwana au mona kinota sombi à gene azomela. Alors constat est vrai mais pour na ngana moni kinota